Tosola Congo, toye kosola Congo. Bandeko banso boza kolanda biso ni émission na bino oyo boza kolinga mingi, émission boza kosepela mingi, émission d'analyse, émission ya ba patriotes. Awa tosola ka masolo ya mboka na lobaka. Loin de moi molimo ya casquette politique. Loin de moi moli connotation nyonso politique. Toza kolobela mboka oyo République démocratique du Congo, toza te pona kolobela mutu individu ou soit ko défendre kamoko boye. Musika na ngai makambo ya nyonso mbote na bandeko baso boza liboso ya ba telefone na bino, boza liboso ya betando eke na bino pona kolanda biso na ngonga oyo. Toza émission tosola Congo. Soko kuta na biso pona mbala liboso awa tosaka ba analyse na pesa nzela na bandeko nyonso oyo baza mposa kosona Congo lokola biso. Tinda voice sola Congo na telefone na voice osoli Congo. Sola Congo na commentaire, opesi makanisi na yo bwanya na yo na commentaire, osoli Congo. Tokoyaka awa tozwi masolo na yo wana tobimisi yango na poasa parce que biso toza basali, basali na bino ngai elongo na réalisateur ya makasi Ebokastai oyo azali bongo kotia pe bwanya na kati ya masolo oyo po toza biso nyonso ba patriote mboka toza nango kaka moko. Lelo tozosola nini mpona Congo? Lelo tozosola insécurité, tozosola yango insécurité ya mboka oyo to nango ya makasi ezalaka bakuluna. To ya insécurité ezalaka na ba jeune na jeunesse oyo depuis régime, pour chaque régime ayaka na makambo na ye. Naza à l'aise ya robeta masolo ya jeunesse parce que na ba casquette mususu tosaka émission tosaka magazine Jeune en Action oyo tolobelaka jeunesse toyambaka bilenge tolobelaka bilenge mais tolobela yango na casquette na lolenge ya politique pour to comprendre que jeunesse ya lelo eza mingi embrouillé na politique mo nyonso comme politisé, même système éducatif même c'est politisé, même sport boza sans ignorer. Est-ce que lina foot eta malisusu ah ba jouer ba équipe na biso eza na ba match ya Ligue des Champions ou CAF ba pesi bango ba embargo na relobela biso po eza na mutu moko oyo azalaki na tete ya linafu ya fédération, azalaki mutu ya ngambo ya politique moko boye. So ngambo ya politique wana yaza na posa kaka yebiloko na inde zaka ye kaka azalaka malamu na ba égoïsme na biso oyo tozala yango biso ba Congolais nde esali ke eboma futi na biso. Donc c'est que politique ekota ntina sport, politique eza na ba église, politique ekota. Donc toza esika tokimela yango te yango tozwa magazine yango tokomisa yango socio politique mais toza wana te tobela ba jeunesse oyo chaque régime aza na eloko oyo ayaka na bilenge oyo abakisa na bilenge mais ya pasi ezaka po ba régime nyonso yaka baresonaka meilleur mpona jeunesse te ya mboka oyo eza avenir ya mboka, mais baresonaka par rapport ya comment bakomanipuler jeunesse. Na régime ya mwana mboka Joseph Kabila babimisi ya biso limité mpona bandeko boyebi te. Limité ezali babiloko oyo bandeko bamelaka basupu na tolo. Eloko wana eza kotumba motema, eloko wana eza kobebisa mutu ya bajene. Batiango na moins cher. Bière à l'époque ezalaka 1000 francs, 1500, 1200, soki ebele 1500. Mais on soit on a 50 francs et pamba. Donc ma litre et puis kuiti nango eza vaut 3 bouteilles ya masanga. Kuiti ya 500 wana. Donc on met 3 bouteilles à masanga, on met 3 bouteilles à masanga a dépassé 4500 à l'époque. Na yom to met loko 500 francs et pamba, yondo baby makasi. Parce que tellement bilenge ba comme na vraiment pour ça ba baby sa boka ne mutu. On dirait même qu'il y a un voûtement moko na ba jeune. De combien il faut mettre à zododo, conséquence c'est qui bande bazo komi bimisa ba salité na nzela diamba oyo bande komela mandenga cachette. Diamba yemela pour mutamela diamba il faut mela ngande puis na ngande on peut bozo banga. Po musuki ko ya pe pa bambila bakoti bakangi.
tu m'excuses. Mais le diamba ils ont mis la main en public. Au moins policiers ils ont plié diamba à Kaboina civil. Ba mena kuluna. Jouni policier wana ko ya ko kanga kuluna wana ai biseke non. Oh ba acte ça ils ont pas oh mukunzi. Voilà. Na régime ya Kabila kuluna ezaki makasi. To bako benga bango boso ba shege chance eloko pamba ba ministère ba pesa ba valoriser bango na lolenge nyonso. Ti ba yo koma siko ba kuluna. Kuluna c'est-à-dire azana lichette baza ba arme blanche o soko ba moni yo sans pitié bazo ko kata bazo ko boma bazo sa nyonso il faut basala. Et ba kuluna wana Joseph Kabila ti a longo na pouvoir atika ko maîtriser bango te. À un certain moment, opération Bata Bakolo, je crois. Opération Bata Bakolo, et yaki, et t'équipé moi Suku avec le général Kanyama. Oyo ba ondaki ko boma ba ko na ngwana mo bobangi kotaki. Mais bobangi oyo ezali nonga pona ngonga mukie. Au droit de l'homme l'air a réclamé batiki na bango bande ko nyonso bazongi. Je me rappelle à l'époque bakune belé bakimaka misu bakataka braza misu bakina bakikwiti misu bakota ba province bakimaki vila Kinshasa ko ndo banga liwa donc bakunu na eloko ezala pa bango zaka kubanga bobangisa bango ka po batika Kabila ki ya ko osisa ngo te nde nalobaki régime na régime eza eloko ezoko rapporter mpona bilenge. Na campagne basala la campagne babaka so toye tokopesa ba jeune ba emploi aider ba jeune na kotanga ko accompagner bilenge tokosala boye mais tango bazwaka pouvoir ekoma bongo te ekomi siko bandi ko réfléchir ndeni tokomanipuler jeunesse nalobaki yango. Président sika ye oyo eza président Félix Tshisekedi oyo aza kinois oyo ayebi kini na makanisi na biso okanisaki etake ba jeune toba ate lokola président Tshisekedi aye eloko liboso kotala eza na koboma nanu biloko wana ya balimete wana oyo ezotuma bazododo wana oyo ezotuma mitema bato lelo jeune akomi komela agene eza lotoko ezomela epai ya bilenge oyo lotoko eza biloko bomela mpa bapapa bakulutu mais omoi boye bagene bavandi na bango basali bango lix bavandi baokabola gene. Tokanisaki régime mosusu soki eye ekochange bamakambo wana tozosola Congo tozosola vraiment Congo mais tomoni bagene bakomi na bango so akro na agene bagene babakisi so eloko mosusu bombe oyo ezalaka te bombe ebebisi motu ya babilenge ebele omona motu alali ya kotelema eralentir réflexion ya bagene. Imagine tout ça exercice baactivité politique oyo esalemaka bato bayaka mingi wana soki bato bayei neti 80% ya bato bayaka wana ezalaka bagene mais na 80% ya bato bayaka wana so eza bagene actif ya parti wana bakozala exemple 5%, 75% ou bien 75% ya bagene oyo baye wana eza bagene oyo bazwi bango na nzela po bape wana 5000 et puis bango nde bayembaka so 5% wana eza soit baleki ya kolo parti soit bacousin ya mwasi ya kolo parti soit eza siko mo famille oyo so bayebi ke 75 oyo baye wana force bakosala bango le bakozwa pouvoir bakokabola siko epai ya bango mwasi ya leki ya mwasi na nga zwa mwasi na nga mpe zwa leki na nga zwa cousin zwa mwana na nga zwa baitilisaka jeunesse wana baitilisaka bango. Pourquoi baitilisaka bango mpo conscience eza te ya bagene wa ralentir eza na mémoire donc moyen elengi réfléchir bien eza te mpo alamuki na ntongo dena 8 heures ameli da agene lero amela agene asali apli ya awa yamba molai awa so oyebisanga ndenge aza na eloko etikala motu na ye aresole kaka na 15 heures
azwa so moko omela wapi babeta matolo soki marché moko ye ya kotelema kaka koyemba pendant 15 minutes bobe pendant 1 heure de temps boye azwa mwa 10 000 francs azwa mwa 5 000 francs mais okei na ye te voilà façon bazomanipuler biso bagene. Parlons de kuluna. Donc ça fait que tellement mai oyo régime ya kala ya Joseph Kabila ebaki kosala mpona bagene oyo ememaki biso na kulu emema bagene ebele na kuluna banti valeur ezalaki ebele régime ya sikalere ye elandeli problème te source te problème nini oyo ezosalaki bakuluna bazala mingi elandeli yango te batiki biso kaka tomelaka bango biloko tonomela batiki biso kaka tozalaka emporte basentiment tozosoporte po bien sûr po boyebi malamu ke désordre ya jeunesse esengo ya politique soki toza lelo éveillé biso bagene soki tokomi kolanda mama mboka tobanda mona mabe na bango na misu boye toya esu na babiloko na bango te so toye te force na bango ezalaka biso bagene so biso toye te bakozala baministre te lisanga bonganga ye makambo nazoloba napesi ye mbote so biso toye te bakozala baministre te bakokoma badepute te so biso toye te bakokoma bamandataire te balobing na bango basalaka wana eza parce que biso topesa bango crédit so biso topesa bango crédit par ignorance kuna nazo koavance batali cause te lelo oyo nabombe ye insécurité ekoti ezongi makasi na république démocratique du congo mokonzi ya mboka azwaki likanisi ya malamu ya komema bandeko bakende na kanya makasi ese esika oyo bandeko bakendaki koyekola kanya makasi ese réalisateur kanya makasi ese esika babilenge ebele bakendaki koyekola bakoyi babatiseur oyo eza likanisi ya malamu me na ebandeli ntango likanisi wana eyaki ntango bazokanga bandeko bamata bango avion namona mama moko aleli omwane azokende mama leli alelaki nini abi mwana andaki baki koboma ye namona bafami basala matanga ya ndeko ya moko ndeko bango akei e par rapport ya bayoki no bato bakendaki oyo bakenda bango boma bango te bao bandeki koyekola nde mosala elelo baza utile na société olie ebangisa bao bazalaki awa totika mamu tosala babi mbadi totika te to baboma biso te babake kuna baya na biso bakoyekola mabo bakanga mpe nakei na nga na mata avion pour la première fois nakoyekola bulo esili bazongi na bona cope doseke botalaki source te bolukai botala source te nini eza kosalaki bagene baza bakuluna elelo kuluna emati kuluna evimbi kuluna ezocontinue babatisere kocreye bagene kokomisa bango babatisere échange nango eloko moko te na sécurité ya peuple congolais ebakisi eloko moko te donc ebakisi eloko moko te na bobangi epa bakuluna lelo oyo ministre ya justice mpe garde sceaux maître Constant Mutamba excellence na ministre ya intérieur maître Jacquemain Chabani ministre ya intérieur abimisi na bengo slogan mais eza slogan te baye na opération ndobo koto ministre ya justice abi opération zéro kuluna ndobo na zéro kuluna ekoti siko na action tomona en public ndenge procès ya bakuluna esalema bakuluna bazala condamné bamati na avion bake mpo baexécute bango parce que toza siko na peine de mort nameki korefléchir naye namoni ministre aye ti na aéroport apesi bango message d'adieu nde boke boye boke oda ye bala mai po tobendaki bino matoi boyokaki te ya kolela baleli ya esprit batie esprit bamati na avion ministre azongi bake wapi estce video esika bazorabatre bango ezalaka estce bandeko wana ya solo babomaka bango
peine de mort elandaka bandeko wana ti kuna. So kope esalami bandeko wana bango nde bake nyonso eza possible, nyonso eza possible. Bakoki kodevie bango nzela olie bakende esika boye bakenda bango esika boye bakoti bango idéologie mosusu, nyonso eza possible. Yango suivi fe ezalaka na nyonso. Insécurité esiti opération ndobo na minute oyo evandi parce que baza koagresse biso na este. Opération ndobo mpe evandi bakuluna bakomi kosala kopesa baloi. À l'époque je me rappelle ntango force du progrès na mandat liboso ya mokonzi ya mboka bagene ya idps bamipesa babenga bango force du progrès bakomaki kotrake bakuluna epuis kimi ekotaki na bakomine ebele na bakartier ebele kimi ekotaki parce que na kati ya badiprogrès ezalaki meme na bakuluna converti omo moto azalaki ne kuluna matiki kuluna aye mpo bayebike nde bando kopesa bango mateya ke na kati ya diprogrès bono ozwa bamisala bamatricule banini aresone abi te natika nanga machete vomi na ye nanga esika koto oyo tosuteni mokonzi ya mboka tozwa bamatricule tozwa misala mpo misusu bamaso bazali oyo so ndako ezotongama quelque part basala liste ya bamaso ya badiprogrès baki bazwi marché baki batongi oyo ezalaki mpe eloko mabe te ya malamu ezali siko mpo ebomaki to ya kuluna siko mabe nango sikoyo eza nini excès de pouvoir nde komai mpe makasi. Donc badiprogrès bakomi lokola bango nde baleki ya Félix Tshisekedi bakoyeba mayoka pa kobuka bango mapapu eza mpe na bénéfice vraimen te mpo ezongisi kuluna makasi. Kuluna ezongi makasi bato bazokufa na bakomini nyonso eta bato bazobunda kuluna omona bageni moko ya moins de 18 ans moins de 15 ans. Quel avenir otona mpo na mboka? Avenir nini? Tosola Congo tosola ti avenir nini tona mpo na mboka? Ntango mwana 15 ans déjà ayebi ndeni basimba lichette bamona makila papa mutu omona makila na ye tona avenir nini mpo na mboka? Ntango mwana ya 2 ans na bapara mpe toyeba to mpe na part ya kosala mpona éducation ya bana biso omona mwana ya 5 ans 6 ans déjà basaka na baninga na ye azwi nzete rouge bapratique oyo bakuluna basalaka mwana bozela ye nini ya 5 ans na 10 ans na 20 ans. Il est temps ya kotala mboka na liso mosusu tozosolola Congo. Kuluna eza mode moko oyo eza komema biso na avancement te epuis kuluna yango lelo oyo ekoti na bacriminel lelo na baalimentation eza bavictime ya babiloko wana bokota kati ya alimentation boye bosokobe pa bakoteli bino epuis esalama na moi sécurité ya Kinshasa eza wapi? Pendant la journée je vous dis boza wapi bato boza sincère en sécurité congolais namonaka même la police ekoma faible lokola courant ya so ya quartier nini bapolisier bakoma kokolabore na bacivile na bakuna lokola bakoma bacamarade epuis po bapolisier mpo aya kointerpele yo mutu aza na manière te oyo akoya kointerpele yo mutu. Donc bavrai bato bakomosala babavire na baquartier eza mpe so bapolisier bato bavrai bato bakoseme bainsécurité na baquartier eza so bapolisier. Polisier azondima kovanda na susiat abatela bamoto na bamituka oyo epesi mbongo ya garage ke kosala patrouille ata esika nini desordre ezosala esika nini bato baza koyiba esika nini bato baza konyokola population. Esika wana problème ezali esika kopermite omona politicien moko na esika moko ya mosala avandi asala 10 ans 5 ans 3 ans 4 ans mpo na nini moto aya mosala maboti wana ka na quartier azwi ser nadege abotisi ye bana mibale aza babokilo na ye eske soki bofrere ne moko aza kuluna eske aoya na famille mama azala courage ya oyebisa baninga ne tokanga aoya neti sikoyo na ngambu ya babofrere na ye mpo bana koatake sikoyo ka mosusu
voilà biloko ezosala na bakartier yango tozosola Congo eza makambo ezoleka na mboka oyo tozosola Congo. Il est temps ya kotika ba-antivaleur bakonzi ya mboka oyo. C'est vrai toza na problème na mboka, toza na etat ya guerre oyo baza koimpose biso epai ya Kagame na baeleve na ye bananga. Mais tobosana te ke Kinshasa eza na problème. Problème ya Kinshasa eza insécurité. Problème ya Kinshasa eza sécurité ya peuple. Donc soki biso mona Kinshasa toza sécurisé te mabe kokuta. On peut ou ne pas être infiltré, mais utilisation ezalaka ya population. Soki bakonzi ya mboka boyebi ndenge nini ya koutilize jeunesse bokosala force mboka ekozala fort. Imaginez ezalaki awa mpona kosoutenir FRDC et puis kodénoncer mambo ezoleka na Goma, bomoi ndenge jeunesse ebimaki na nzela, bachauffeur babuli te, baoyo esali te, ville ezalaki paralysé, bapine etumbami. Soki banda kala bamessage oyo malgré baacte ya mabe mpe esalamaki ya bapillage tout ça eza biloko oyo eza sentiment elekaki mingi bongo bodoze mpe sentiment bino bilenge bosalaki baacte wana ata sentiment kanda ata sentiment esengo mofo kodoza yango okina trop vite na oketi ya niveau ya kondo kopie ezalaki trop vite. Mais soki bopermetaka bajeune bien na cadre bien sûr bopermetaka bajeune balakisa tala baralbol na bango oyo, mais même communauté internationale wana oyo aza kosoutenir Rwanda, même bato oyo baza derrière Rwanda bapartenaire na ye baza derrière Rwanda baza derrière nani nanga balinga bazala na bomon bango comprendre que non peuple congolais aza éveillé. Mais bino sikoyo image botikela biso botikeli biso babar ebele, botikeli biso bamasanga ya moins cher ebele, botikeli biso na badistraction ya pamba botikeli biso baapplication ya telefone oyo eza koyede te, tokotina kati ya badistraction inutile oyo epermettre baoyo ya koyiba bayiba ya bongo kalmema bakipe bango te. Et voilà ce que esika mboka ezali. Wapi avenir ya peuple congolais, wapi avenir ya République démocratique du Congo? Avenir eza molili. Botala ngambo ya bilenge. Jeunesse aosenga mingi te. Jeunesse aosenga kaka botia attention na ye. Jeunesse aosenga kaka botia sérieux na gestion ya mboka. Nazoyeba ami nanga moko pe ya sonam Freddy atika biso na ngirngie. Pourquoi? Parce que aluki mbongo ya ndenge ya pasi, asombi ba CD à l'époque, ba CD baoteka mwa mingi, abina ndoteka ba CD aye liboso ya maison ya grand frère na ye, abimisi ka liboso ya maison, abimisi mesa azwi atete ba CD wana oyo na poko nyonso alongolaka yango akotisaka batatars mpe bamonaka bongo te commune baye bapesi ye tarte chaque jour aopesa aofuta mbongo ya mesa wana. Mokolo ka oyo akeyaki kosomba marchandise esilaki adwi mbongo nyonso akotiaki kosomba marchandise aye nango atie na mesa boye nde mokolo oyo bapolisier baya sa koavertir bazwa basede babukabuka bazwi mesa bapanzi batiki ye bongo azonga zero abanda maladi banda mokolo wana ti akufi. So toperda elenge moko na sens wana oyo ngai namona ye wana Freddy mpe ya son âme, Freddy Nyembo. Siko ba Freddy Nyembo oyo mosusu bakufa oyo ngai nayebi te combien. Mesure ya encadrement ya jeunesse eza te, yango ba jeune bandi ko se prendre à charge. C'est parce que système ya manipulation ya jeunesse eza pe makasi. Tosola Congo tosukisi mpona lelo ebele ezalaka ya koloba
po mboka oyo vraiment soko ozangi ya koloba na mboka oyo eza ko ozangi mega oyo formation tolamuka nango tozokola nango tozomona nango chaque jour tomonaka information chaque jour tozobika ba information mais pour insécurité conseil nga na kopesa pa bakonzi boboka miso na esika oyo eza danger soki bozo occupé jeunesse te bozo préparer bombe oyo kobeta lobi makasi et puis boza épargner te na bombe wana na babana bino bakindaka kotanga libanda bakoza pe épargner te na bafamille na bino oyo okimisaka bakoza pe épargner te biso nyonso na bombe wana tokopanzana tosuki awa pv